Merci Bandeko Nyoso Balandi VIP Presse Congo TV Online, VIP Presse Congo TV Online, chaîne Nabino, chaîne Lokumu, chaîne Malonga, chaîne Obo Mesana Kolanda, chaîne Kamamara Bobo Sem Love Kolobulingo, Mutabolingo Ebelen. La émission Nabino a créé la Bino 100% vérité cachée, 100% vérité cachée, émission peut se rappeler information dans temps réel. Le long micro Nabiso 100% vérité cachée et qui tient à terrain, où il a Sabino Makambole Kakana. La République démocratique du Congo, précisément la ville-province de Kinshasa. Donc il y a le terrain, micro, la mission tambola partout et il y a solo, il y a bilan, il y a chef de l'État. Bilan Zanini, Banda Zok côté il a pouvoir depuis passation depuis le 24 janvier 2019 jusqu'à nos jours. Il y a un micro, la bilan 100% vérité cachée, donc il y a le terrain, il y a le bilan et le peuple a géré le bilan et comment. Le peuple a géré le bilan et comment depuis le Bandaki jusqu'à présent. Il y a un micro, la biso, il y a bino Messala Rolanda et qui tient le terrain. Boyoka Nengi Bandeko, ma pesi ba ville bongo sur bilan des chefs de l'État. Tolanda. Mabe makasi abomi lisumbo kati ndenge za Kabila tango azaki atapa sezaki za na ba saison au Nietzsche Félix amemela te to senga mboka ebonga poviki ya biso pe to bonga oiza mboka biso to ba congolais 100%. Fayula lingage ya bokonzi malgré tout bango mo baboya me Fayula lingaki amema mboka lole moko bien ya wele li fois bongisa ko mo bebisa donc pas si fort ye afongoli baba awa ki sesu ayiko fongoli so baba mabengi awa mabengi biso yo to na fete na mabengi to ndengeni. Ambiance ba ya ba sepela baza banda zo boko za sala loko te Kabila uta leki Mbote papa bo bilani ne ko sala mokonza mboko dépose pouvoir kino lelo olobani na bilane na ndenge va na kati ya mboka au Congo depuis to vanya na Congo banda ya zuki bokonzi na lelo moko exactement to moni zate o sa vivre to ya ko vivre na to comme vivre lelo ya ye komi ya liboma ndeni et comme liboma na ndenge nini tout ce temps le problème à Banzela biso ba babuka ba bebisa des gens ti le hospital to zo raté mai to za passe na kati capitale to kola mukate 3h 4h ko ka nga tour pour na mai to ka tour ya mai te mai za muto la muka ta 10h 11h ke place to ki mai mais biso ti le to ka ba tour ya mai 3h 4h bande ko baso la muka ba 4h ba ke ka ba tour ya mai ba 3h 3h nous t'avons qu'à la tour à maille. Photo que RNR qui 3h. Ah, monsieur que 3h mais pas toi qui t'a coutu battu monsieur que même sur 10h 11h. Il y a selon. Mais baza est belé tout le monde maman bango na. Tambola na pompe ya maille za na makabu awa. Kende soko tout no vivre tel comme. Toujours tambola bien te, mboko eza bien te. Ba pour celui soka bureau toujours on posa nzela maille courant. Donc a fongoli service national et s'il toqué. Donc pour la yo bilan mokondia mabe. Eza mabe, toke kana mabe. Deuxième question, c'est le tribalisme comme Makasi Navata Mboko, au confirmé au Lobana. Tribalisme, c'est ça, pour Asa Congolais, biso tout bas Congolais. Attends, tout ça, tribalisme, c'est tribalisme, c'est na Félix. Donc, Félix a Kenda, si il y a ça Congolais, tout ça, tribalisme. Kabila Mtakenda. Kabila Mtakenda, si il y a Félix, tout ça, tribalisme. Attends, tout le qui. Et ça, c'est que Azon Sabiso Kabila Azon on a place. Kabila Azon a pour la Niblo, Bengane, Kablo, Nimbo, Blinier, Félix. Kozala koyeba saki kwiti. Bagene, ba whisky, ba tika bezina ba le biba le ba Bengane ndé Bengane Kabila qui nous a nini. Eza ba kwiti ya zina ba whisky ba tika tomela. Yom de sele Bengane Kabila na sa. On te tinda kibiso na sa kwiti. Na tina ba whisky, eza yete. Ça va, merci papa. Merci Mbote papa journaliste. Bon, depuis le président Félix Tshisekedi dans Bokonzi. On a eu bileza mabeto bien. Mabe makasi abomi lisumbo kati ndenge za bo. Na nyonso biso ba jeune taka ndi to vandi bo misala te to komo telengana eti na biso na bisumo kwa kuiba nyonso ana ka pasa Congo. Kabila tango azaki ata pasa ezaki za na ba saison au Nietzsche Félix amemela te. To senga mboka ebonga poviki ya biso pe to bonga. Oiza mboka biso to ba congolais 100%. Ko souffrir fo bat mususu ba uta ba pays étranger ba souffrir na biso mo ba Congo to komo mona ba uta msika ba sepela ba alia ba mela mais biso moko donc pas si fort au kokate. Bon yo siko le bigi no passer les guinées mboka Kabila zo ma bilo ya Kabila bo mi mboka ya bo bengala die sur mo sa président Kabila zo ngane tango ya zaki poisson à 100 fois zaki
kolia malamu ezaki malgré tout ezaki mabe po mabe ne ezaki po bano boma mais ma façon qui a memela mboka bano memango bien mais bana tiseke dakota passe à kobomeza ya kolisa te kolata vraiment biso ba jeune tanso mona to ba jeune kitoko ta ba façon to bima donc bien kate mbongo misala ezate donc mboka pasi kaka do simbaka te bon ba biki tribalisme pe ko makasi na kati ya Congo yo lo banine solo te lokuta mutu nyonso amona ngo wana vomeza kosamba te ya nini te mais mutu nyonso amona ngo mita oyo mutu nyonso amona ke tribalisme ekoti makasi na mboka donc esimbaka te ya esimbaka te bakonza mboka babongisa siko façon ntango Fayulu alingaki ya bokonzi malgré tout bango mo baboya mais Fayulu alingaki amema mboka lolei moko ya bien ya aweleli fo abongisa ko mobebisa donc pas si fort. Merci ndeko. Merci. Omoni tango Kabila zaki to zaki nonande premièrement nani to zaki nonande to sala musala bela bonyoso normal mais tango vela biso akoti vela biso Fachi Chilombo ngana za muluba mais yi alo sala le côté est-ce que Fachi alors na ba conseiller premièrement non penser que non Fachi ala ba conseiller de président et le bomaye alingi promesse promesse et le sala matema be to rater ba soso ayé sous que non basi bakita à part basi et l'homme monsieur ebini onini transport ya avion bozolo ba musala et salamate na yebite pa côté on appela ba meka un peu ko bengisa sur telle ville à Kinshasa eza salité or Fachi ana mot d'ordre bato pe bayoki na yebite ata décisif toté Mukina monsieur ezali boye babike tribalisme ko makasi na mboka ya solo non ba guerre tribale na mboka oyo eye makasi po lelo boye komi ata mutu boye ata moto po na moto fu o moto na oze kolonine so za mungala be ozate so za muluba ne ba pesi ok balube bele ba ekolo bele pe eleki bango na komanye moto bongo te Fachi sika zali ba respect mais abongisa to boyi lelo o to sala bo te bongo te abongisa Kabila te Kabila zonga hapa merci ok bon mutuna na ngezali boyi depuis mokonzi du pouvoir ti lelo mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo pona ye bilan na ye pona yo eza négatif ou positif eza bien te mabe pona nga banda za bokonzi na mona elo asala na mukilo ezala da banda za bokonzi asala lelo côté Kabila udaleki banda la kaka biso promesse est-ce que so bini na poko ina pala olia kashine oye bisa ya bongisa mboka mboka etambola madao se loko moko te toza na sengo te na bacoronavirus akosa biso ebebisela biso makambo na makambo alobi ya bakashine ti lelo tomona roti na moko te susi na biso eza tobongisa abongisa biso mboka so ezonga nde ezalaki azwa makambo apoto wana oyo ayela so makambo apoto wana atiango mopanzi biso eza bakongole eza batapoto te azongisa so mboka nde ezalaki mpena ndenge normal susi na biso yango wana aosala eloko te mboka elendeni mpo ezonga ndenge ezalaki Kabila kutu mboka ezalaki bien tozalaki bien mais erne tokokomprendre te banzala ekoti ya makasi mabenge ezongi su ya makasi tobengana ete eza bashe na bango nde basala yebisa mokonzi ya mboka biso congolais toza na susi mboka biso ezala bien badiplome evai na palin akoti biso okitisa biloko ekita te yo okitisa biloko dolar ekiti te susi na biso mboka ezala bien toza mpo mboka ezala bien banzela efongwama te develope ye aolakisa to makambo poto te biso question soki ezala bike tribalisme ko makasi na mboka ya solo normalement tribalisme koti makasi na mboka biro nyonso okeka baluba na baluba biro solo na baluba soki osane okende bebe toi biloko ekita te ya papa Mbode bien vraiment bien mpona akanda bon papa mutuna eza malgré to na kanda répondre na biso micro 100% vérité cachée idéologie neni président Félix Tshisekedi banda du pouvoir bilan na mpona eza bientôt mabe eza bien te atambola mabe mboka etambolaka bongo te po eza atambola mabe aza na entourage na ye soki bayebisaka to bayebisaka ye te toyebi mpe te ye afongoli bato babar awa lakisa esu
ayeko fanga biso ba mabengi awa mabengi yango biso yango tonafete na mabengi to ndenge po bambiance ba yango baosepela biso tosepela na mabengi ya bien tota mabe sikoyo bino mabengi ay bandika era Félix to era ya président Kabila era président Félix akuti yango déjà to ezala dispuka attends ya Kabila tozalekela biso mwa bien tozoleka mais attends ki seri tant abandi awa mabengi fonga mimbula pe yango ezobanda awa nayebi te tunavanda na ndako na kuna to ndenge mpo biso ya mapoko ezaka bamoko wana c'est ce que kei na yavanda wapisheye to ndenge to ayebisa biso balekisa su toyeba yango wana malobala yango wana mpona bino mpona yo bilana ya mabe eza mabe deuxième mutune ezali kena babi tribalisme ko makasi na mboka ozo confirmer maloba wana na biso nyonso tozalaka nsima na ye moluba oza moluba oza moyaka oza mokongo tozalaka bakongole eloko eza nango ta ndola moluba mpe yo aza moto abandundu tozobomana tozowelani toza na ye morale merci mbote papa bon micro la biso 100% vérité caché tambola mutune ya biso ezali bila nini ya mokonzi koko okoki koloba ya Félix Tshisekedi banda au pouvoir depuis janvier 2019 kino le bilan eza ndenge nini mpona yo ndenge remarqué pendant tout ce temps au na kati ya mboko RDC bon bila ya président eza ezokindi azobunda azopotana azokinde ba difficulté makambo ezalaki belé mais moi ça va azokinde mais mpona biso bana vraiment ya kisensu toza na souci président tel biso likambo ya nzela toza na problème ya nzela makasi ba érosion begypsien bayaki awa basimbaki baretouchaki na nsima na bango sali mpena badégâts makasi toza na souci vraiment atela biso likambo ya nzela na biso ma ya kisensu matete donc souci na biso mpena ya bana kisensu eza mpena mbena mingi nde yango wana. Bon papa mutuni nanga mibale ezali concernant tribalisme balobi ke tribalisme ko makasi na kati ya mboka yo oloba nini mpona dossier wana te biso nyonso toza na nsima drapeau toza bakongolais ozala nani toza bakongolais biso nyonso toza na nsima président ya république asala mosala ya bien esunga peuple population tozala na nsima ya 2023 tovote mbote papa oloba nini mpona bilan ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo bilan mpona eza mabe to bien bon bilan ya mokonzi ya mboka eza malamu mais oyo ya mabe eza oyo baza na nsima na ye nde bato bazobebisa bilan ya mokonzi ya mboka na ndenge nini babebisa vision mokonzi ya mboka oyo ndenge eza likambo ya tribalisme te eza likambo ya nini te mosala nde ezosalama oyo mokonzi ya mboka azosala aza na projet ya malamu oyo esengeli kende esalama mais nayebi te nga ndenge naza awa naza moto abandundu naza moloba te mais lelo soki eno te oyebi mosala te okoloba keno te mokonzi ya mboka aza mabe mokonzi ya mboka aza mabe te mokonzi ya mboka azomema mboka na niveau ya droiture tozala bomoko biso no tozala kosangana esika moko na babi tribalisme ye makasi na mboka tribalisme ye makasi te oyo bazolinga keno te kokotisa mokonzi ya mboka na niveau ya likambo ya tribalisme nde baza mabe mboka biso nyonso eloko esangisi biso eza nde drapeau ya RDC baloba keno te drapeau RDC biso nyonso eza eloko moko tribalisme ezala te oyo bazoloba wana baza baingra. Merci papa. Ok. Merci na bandeko nyonso ya bandeko balandi émission 100% vérité cachée. Boyoki ndenge micro na biso kitaki na terrain boyoki ndenge ba papa ba mama bilengi ndenge basali bilan na bango selon bilan mokonza mboka vraiment to senga to bike bilan côté négatif et la côté positif pe zalara. To senga vraiment na ba konza mboka bozo vraiment responsabilité na maboko vraiment ndenge peuple leli peuple azolela vraiment makasi. Vraiment boyoki ndenge micro na biso 100% vérité cachée ko tara partout et puis ça nous information na temps réel. Vraiment to senga vraiment bato bo continuer toujours ko s'abonner massivement na chaîne na bino VIP Presse Congo TV online. Chaîne na lokumu chaîne na malonga bo continuer toujours ko s'abonner bien nyonso belé. Remerciement na Bobo Semlov Kolo Bolingo, Mutavanza Bolingo Kolo idéologie patron VIP Presse Congo TV online. Remerciement na Miss Biji du Congo Motema Tembe MM Misha Marciano Nempiango Mbote na batu tout Oyo Bolandi émission 100% vérité cachée. La suite au prochain numéro. Ciao.